Le plus grand film de Mama Top à Sala na vie. À participer. Mama Top na fa dit non. Oyo na auto sala pena. Musala les amis. Moko kaka. Ndenge na lingaka bino kaka. En tout cas nga particulièrement na ba collègue na problème à terme tout moko te. Que mutema na ngeza polele. En tout cas mutema na ngeza polele na ba collègue tout. Na oya kala na oya sika. Soki mutu azana problème na ngai en tout cas na osepeda benganga. Benganga soki na ko reconnaître que naza mabe en tout cas na oloba nimbisanga mais jusque là na moni nanu mutu na sali mabe te. Bon, humiliation échangera destin mutu. Très bien. Échangera te. So nzamba lobaka opambola mopambola makaka. So nzamba lobaka okende boso okende ka. Donc par la grâce de Dieu tozo kende. Merci aussi na Bellevue Kandi ou Alembaraté. Aza tout le temps wana une fille battante ou ya télémangui aboya pongi ebele. Pongi muke musala ebele kokoma ebele. Tobeti maboko ti. Tobeti maboko. Tolobi merci pour objectif na biso ezalaki tolonga. Nzambe pe na mawana zo sunga tolongi. Tokusuka na 300 tokokena ba 400 500, pourquoi pas 1 million. Vous êtes sur Top Media TV. Shalom, shalom, bandeko balandi ya Top Media Télévision. Shalom na ba ndeko nyonso balingaka mosalo biso to salaka Bellevue Forever. C'est le chapeau que je portais, ça veut dire Bellevue pour toujours. Bandeko balandi ya Top Media Télévision. Nous accompagnons les artistes de notre pays. Nous accompagnons le papa Naba Mama au bazo sala musala oyo ya théâtre na République démocratique du Congo. Biso toza wana pona sala musala na ndenge elongo bani depuis un certain moment internet banoki otambola na rythme mo boye na vitesse moko boye oyo ke boko zwata UDT Mama Top amataki sou ba miniature. Mama Top était na actualité. Mama Top azaki na viseur ya makambo ebele. Si je fais des émissions sur Mama Top, cette maman qui a plus de 30 ans de carrière, qui a plus de 30 ans, il y a Moussala Oyo, il y a théâtre, alors ba maman Oyo, tozali na ndenge tozuela kabango, ndenge mokope na ba ndeko na biso Oyo, ba utu kokota à peine na théâtre, baza pe na respect na bango. Pourquoi je suis venu chercher Mama Top aujourd'hui? Na ye na résidence na ye awa, poto solo na Mama Top po makambo ya solo ezali ebele. Mama Top va fixer l'opinion dans la réalité, la vérité est belle. Ou peut-être beaucoup de personnes vont s'attendre à côté. La question Nabino est te poser, maman a quoi répondre. Mais je vais vous signaler quelque chose. Pendant que je parle de Mama Top, non, mon Mama Top sur scène, il y a un film qui est disponible dans Bellevue Télévision à Komboya, Innocent ou coupable. Na innocent ou coupable, cette femme au nom de Mama Top, notre mémé, votre mémé, Azali parmi les actrices, il y a film wana. Tokoluka moi tobeta moi les solos, il y a Toli au maman nabiso a outil quoi apporter na film wana. Et lorsque je parlais, il y a maison, il y a Trésor qui est Bellevue Télévision, je vois notre film na combo il y a Frangin. My Brother. My Brother est disponible le 1er décembre na Bellevue Télévision. My Brother est disponible. J'ai vu na kanisi na affiche wana ba Biso. Vous voyez la présence, il y a papa, papa Nabiso Nyonso, Bomoni, présence aussi remarquable, il y a maman Dinana la douce en tout cas. Donc une façon, il y a Kosala Moussala Nandenge et Longobani, nous allons vous accompagner. Et aussi, na Dinana télévision, kuna na DD télévision, il y a un film au Ezo Kolekana Kombo, il y a Verita, un film de DD télévision, il y a la participation, il y a la distinguée. Madame Bellevue Kandi, Ezali Nakati a filmé wana, maman dit Nana la douce, ça fait quelque chose de bien. Tous voient extrait, il y a filmé Nabiso, innocent ou coupable. Et puis on se retrouve tout justement après. Foboka, Nakota Mama Top. Merci. Et voilà, chose faite. Et donc, au nom du pouvoir que me confère la loi, je vous déclare mari et femme. Monsieur, vous pouvez embrasser la main. Alors un autre homme veut m'honorer et toi tu apparais. Tu es malade? Est-ce que tu...
Mais pourquoi ça la scandale n'a mis sur l'état? Mais finalement, c'était quoi? C'était quoi, Davina? Comment tu peux te permettre? Comment? Et puis je me pose une question de savoir comment est-il arrivé là? Je ne sais pas. Mais Davina, comment tu peux te permettre de te retrouver dans une chambre le jour de ton mariage civil avec un homme? Maman, qui est mon vrai père? Pourquoi tu veux savoir? Mais comment nanga? Mema kango li sous-souté. Pour passer aux autres ici na kati ya motema. Son ça na liboko. OK, na komba toni. Papa. Vini, non! Vini! Jésus. Non mais attends, Davina, tu veux m'expliquer quoi? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de croire à ça ou de penser ainsi? Crois. Tu vois le gars là? Ce gars là m'a abandonné. Ok? Il est parti. Maman, s'il vous plaît. Nga oyo ngai te kasi yango nazoyebisa yo te mama yo Francis te mwa mwasi makolo mabe o makolo ekuba yo te mwa mwasi nzoto mipiku yo sakananga Francis na fond du Bible na détention 15:8-12 Jean-Baptiste azoyebisa na Jean-Marie l'homme qui sera sa mère et sa père ça sera sa femme de devenir une sorcière. So une sorcière yo solo bana ngai. Na matisi koko na bango okoko na bango akufa. Omoni ngala sekwisaka na bato bakufa. Koko mati minyati. Na matisi koko na bango. Au respect aux morts. Yo, moi na bango respecter nani. Non, yo ozolinga moto afingi moto. C'est que yo poza no tina. Te meloka ofingo peti. Tu finis na nsoma na yi. Sotenga. Oh, mais même nga peta pa ba ya no to Na mwasi na mobali. Yo yebi 5 000. Yo so sale musala wa futo 5 000 dollars. Tala griffe. Tala griffe. Tala griffe. Tala griffe. Yo tanga ko ba griffe. Junior nini? Junior. Maman, s'il te plaît. Vraiment, je dis ça. C'est vraiment important. Pour C'est-à-dire, Gibson Azali, réalisateur, il y a émission au Yo Moutazong Singa na plateau. Innocent ou coupable. La Belle Vie Télévision, Ezoleka, le 1er décembre, Tokozwa. Tokozwa Maïbro Ader. Oui, est disponible dans la Belle Vie Télévision. Une façon, il y a Web Sabino que non, nous travaillons. Elle s'appelle Mama Top. C'est-à-dire qu'il faut longo la chapeau pour nous yamba maman. Belle Vie Forever, les t-shirts sont disponibles. Mama Top, bonjour. Bonjour, mon fils, ça va? Oui, ça va. Bon nuit, maman. Quand yo de Dubaï. Otika mamba ba voyage zongeli. J'étais na zongeli déjà le 15 na kozala isuku. Donc ouais, le 15 c'est une bonne chose. Merci na bato so balinganga. Nazali on a plateau ya mon fils de moi-même. Tadinga lapa. Lobi ekoleka lelo. Ouais, lobi ekoleka lelo maman. Voilà. Maman Top musala ezokoleka malamu na ndenge elongo bani lelo. Na ndenge vraiment elongo bani musala ezoleka malamu. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout va bien. Lelo suka ya mposo. Mposo leki na ndenge ni. To bandit.
Nde tozana nouveau eza bien. Week-end. Namoni olambisi fufu ti. Nandaka mama na yo sans plus tarder. Fufu ni pela to bundana na onga to bunda to kata. Vina biso ba célibataire. Via ba célibataire ka place nzali zoli place a olambisa fufu. Eza lokola. Ala ndaka mama na ye. Mais déjà Ernaye na ipsi maman pasteur que je salue. Princilia na ipsi ma pasteur je vais manger le fufu à l'obi donne de l'argent. C'est mbongo eza te OK c'est bon. Yé moko dans ça du programme. Une fois j'étais avec une amie à moi. Azo benganga maman pasteur azo benganga amon na téléphone nga ba comment Princilia bébé. Abi yo ipsa biso ke dozaka na moi cité. Mais Princilia bébé azo benga. Ngapse ouais c'est ma femme. Ayo ki goût. Voilà. Maman, c'est maintenant nous. Tu as dit lundi, tu as dit samedi, et l'équipe bonne. L'équipe bien, par la grâce. Zamba Bateli. Après c'est Kimia, santé malamu. Après ça qui a rolia, mais après ça petit. Donc Azamala. Voilà. Évolution et théâtre, maman top. Tokomi wapi. Évolution théâtre, tout ce qui est dans molo. Molo par la grâce de Dieu tozo kende et puis tokoma. Tokoma. Zamba na bon molo. Nous espérons que tokoma. Ouais, tokoma. To betana no le solo, il y a Mama Top Yemoko parce que d'abord nous faisons la promotion, il y a artiste Obiso Toyambi. Soto Tchabango na plan ya liboso to la kisa o nini ba mamo baza na mosalo bazo ko sala na mboka ya Congo. Mama Top bayebi Mama Top kilo ya mboka Mama Zanga génération. Aujourd'hui Mokunza ba maman. Aujourd'hui lorsque vous regardez votre participation na yo na ba film ebele ozo ko participer na bande kono ya basi na bande kono yo ya mibali. Ozo mema nini na kati ya théâtre Mama Top. Bon. Tous les éducateurs en masse. Très bien. Tous les mêmes ka ba leçon ou peut-être ba vie o ezo le cannabis na kati na sena moi ba vie o ba réalité o tozo kutana na ona ba se ya moi o. Très bien. Nde ya wana biso be éducateur en masse tozo kene nango na côté ya ba donc tozo ko éduquer nation na nzela ya bibili. Très bien. Peut-être soki ozala ki pe na kati ya ligne wana tango yo moni lisolo wana to po moni histoire wana eza peut-être l'ité o nzamba ye côté o soko za muto yo pour raisonner le rôle bato kolonga mama na ligne wana ozongi na nzela oko comprendre que eloko na bana ko sala ezaki mzoka mabe na zui leçon na ona sani na zonga na nzela toza wana ka rapona ko côté ya oyo ezana biso kana sena moyo. Mais aujourd'hui Mama Top, qu'est-ce que vous allez répondre ou réaction non et kozanini et pas bandeko nyonso peut-être ba lobaka na ba analyse ezo ko sala mais belé pour dire que ba maman o ba bandi théâtre na ba papa o ba bandi théâtre kala baza moi jaloux ba papa ba jaloux ba maman ba jalouse na génération montante oyo ezo ko kumba théâtre ya na mokolo mwalelo o ko répondre nini na bande kwana côté kuna pe ezo sala ndeti bokabwani entre ba aîné na ba o bazo ya sika. Non répondre na question o boitadi ko lobaki biso kam to fungoli nzela. Bango baka na sima na biso. Très bien. To fongo nzela to fongo di chemin bango pe ba olanda biso sans biso ba jouer te. Ah oui. Bref année na ba film na bango yango to pe na ba film nyonso tozo sala il faut ka bambiaka pe bazala. Bazala très bien. Pour makamba ngo ekende bien. Peut-être so tiki ka bango na bango ba nouveau ou ba nouvelle ba opesa le meilleur ou population aux en ont besoin de. Très bien. Donc il faut ka ba sien au bazan expérience bazala to tindika ka bango pour babimaka. C'est ça. Mais pensez-vous que oza jaloux na bango te par rapport à quoi? Na ebité yo la kisi obandi soko koma jaloux na élève na o. C'est grave donc biso to araba mola kisi hein. Bango pe bazaka ba élève, c'est ça. Le lobo oza fier ya révolution oyo ekoti na théâtre. Oui, évolution c'est bon. C'est bon, muto vraiment ça ko évoluer. C'est bon. Ouais, en tout cas c'est bon to bois qui va fleur. C'est bon par rapport à l'évolution. Puisque ceux qui paient bande qu'on a biso moko na moko ba comédien, pas une initiative on a té que non. Même si le producteur ba kei to dindi sa carrière na biso té to dindi sa cinéma congolais té to tombola ya moté. Belé et limoi et kenda pe karaboui. Donc il faut que beta maboko pe
kobwakela bango bafleur bao bazwa initiative wana kotombola lisusu théâtre congolais ti lelo eza koexiste donc évolution révolte au bino bacomédien boza na yango lelo. Il faut qu'on se le dise que les comédiens, en tout cas, vous sentez que est commis, que vous travaillez beaucoup plus pour l'argent que pour la carrière Nabino. Et ça dit à quoi? Parce que vous avez compris que vous avez eu à passer temps et belé pour servir les producteurs Oyo, babanda qui peut-être lobby qu'on utilise Bino sans pour autant les droits Nabino à la respecter. Bon, on a évité par rapport aux autres. En tout cas, nous avons déjà des informations, nous avons formanga. On a déjà des formation partout dans les rapports, dans la salle de fierté. Papa n'a pas fait une botte, route bocabé la Bordeaux. Et on a salle de fierté partout dans les cacs. Donc on a un temps de suivre aussi les locaux fileti. Même les producteurs, ils ont fait un cachet c'est longa. Ndenge na lingi ba futanga cachet ambota likasuté ba tielinga na enveloppe ayebi ke top toyo kana kibuye na sali ba tableau nanga et à la fin ba pesinga mutoki nanga il faut cha mutoki nanga c'est ça voilà na éviter par rapport aux autres ceux qui na éviter nga producteur mon côté ko lobananga ke a manipula kanga na salela kay musala ya bénévolat azate tout le producteur ba yebi ke top partout à l'écart, à soit caché na ndenge toyokana. C'est ça. Ça vous permet aussi des fois na cacher na bino parce que souvent quand bolo bakabi nous souffrons, tous allés de l'autre côté, nous sommes abandonnés. Mais cacher on a peu maman des fois ça vous permet il y a aussi la makambo et sengeli surtout bino baye bo umeli temps et béni na musala. Bon, les tinga na lobara musala nga théâtre et c'est qui sanga. Ok. Vous comprenez. Et c'est qui sanga na lobango par rapport à quoi? Musala nga théâtre et sunga na tangisa bana nga bazu ba licence. Ah oui. Vous comprenez. Déjà na tangisa bana bazu ba licence, ezaika na musalo. Donc et a musala bazo bateau. Alors, ce qui ezalaka qui nazalaka soit na ba responsabilité ya ebele oyo tozala nango te. À l'époque na mbele msunga na kinte. Très bien. Mais na ngale msuna minicho na na poto babinga pe jika. Na yaka na ngana kenda. Mais vi ba responsabilité na ngana zaki nango. Na responsabilité ya mama nanga o azawana na responsabilité ya bana nanga o bazai mike. J'étais obligé ya ko charge responsabilité nanga tina suka. Oh, na mona qui importance mon côté nazo sala mbongo ozana bana batanga raté ba mona rayo mama soit ba bijou belé ba mona mama kenara ba poto zongaka mais bana na yo ba illettré na mona qui en ezana importance mon côté na préférer qui na sangisa mayele na na tie sika mo investir sur les enfants investir sur bango puisque lobby na retraite nanga ba ozala appui nanga très bien ozo comprendre yango na ba énergie nanga nyonso na sopa ki yango na bana nanga tango bazala ki mike Dieu merci batangi basisi ba classe lelo mutu la mutasa akomi ko sala vina très bien ngape na zui repos moment pour zoya ko zo repos les moments au musala ngo peso beba et voilà donc comme sikoyo tozo bundara muke par la grâce nzambe taza na bomo azotika bisote par la grâce de Dieu tozo vivre maman top olobi mo sala ko mo beba théâtre et comme na ko beba. Bon, dans le sens, bah, privilège par rapport à ma producteur Nalilo, toi, on a listé. Quand tu as un producteur, papa, tu as c'est clair, sans vous mentir, Lelo est commis, par exemple, exemple, top à tourner à Wate. Et ça, on va place, tu commences à tourner, on va place, tu tournes à Wate. Or, à ma producteur, tu as tourné partout. Sans frontières. Vous comprenez, voilà, na rokendele mso pas titikal on a tourné. Na ke pas major Bisadidi na tourné. Na ke pas arme lourd na tourné. Na ke pas Rémi Kilola. Na donc ozomona pas Alpha Bokole. Na tourné l'honorable Alpha Bokole en botene. Donc au mona ba tournage. Donc ba tournage on a pe poto on dirait na film. Poto ezo sans ambon logo lelo misusu. On comprend. Mais ce que Babylone nous soit ici là. Tu comment limité. Les bossos tous aillent sans limite, mais les lots tu comment limité. Aux hommes on a que place na tournande en goyo, pour na tourner.
Donc la limite mon quota donc c'est ça la différence. Donc différence quand même. Bino boza ba maman. Bon ou meli parce que maman top plus de 30 ans oh non na kansi au 32e année ya maman top. Lokola ndeti ndenge tozo fêter anniversaire ya Jika. Jika depuis Dubaï, Jika, joyeux anniversaire à toi. Donc Yepé Lelo à Kokisi 32 ans Lelo. Jika. Jika. Que du bonheur à toi. Que du bonheur. Mon amalam mon Jika. Profite-toi de ton jour hein. Jika. Beta batulia benga mama top aya. Jika. Mama top. Ayoka. Jika na yoka gou. Donc voilà. Donc eza lokola mama top abandi théâtre Jika nando botamakite. Si les logiques a commis à 32 ans, a commis moi si mon aîné, lobi pe a zokoma maman ya bana. Moi si ya papa moko boye. Siko maman nini oyo bino ba maman na temps nyonso. Bo sali na théâtre na obozo ko sala. Bozo komona yete ba interdiction e koti ebele kati na bino etie na ba division. Qu'est-ce que bino bozo ko sala lokola effort, lokola ba maman kati kati na bino ba maman na ba papa na ba leki na bana oyo bokoki ko sala pour dire que non biso théâtre tozali batu o tozali ki lobby place moko toliaka place moko tomelaka place moko totambolaka place moko bokabwani o place ezouta est-ce que bokoki ko détecter pe ko luka solution pe les kanisi ya ko luka ya ko sokola pota wana pe ka okambala moko te bino ba mama biso wa mama oyo Kadingala ba. Oui maman. Andesika Gabriel, petite sœur Gabriel Bolembo, salutation na yo. Aloba nanga alobi nga kaka na mama top ndeto yeba makam. Alatanga lo wa sonzo. Ana ngana aloba boye. Question oyo na répondra ngo boye. Tozala na ba problème eze eloko sikati. Na monde ndeto za boye eloko sikezate. Exactement oui, c'est ça. Nyonso oyo elekaka lelo ezaka oyo elekaka c'est salema elekaka na monde ya théâtre nde toza boye tobanda kobenda na lelo te omona pe oyo na oyo bawelela mobali babimi mobali moko bazowele mo peta oyo abima na mobali intel ayebi mpe kaza mobali intel mais aobima na ye kaka ebendi pakulutu bakoya bapekisi eleki omona oyo kuna na oyo kuna kikikikikiki na biso ezalaki likambo na kala makambo ezalaki ya kilikili ozoka mpenza baproblème na ntango ya kala mais quand nde bato amayeli babi le linge sale c'est lave en famille. C'est lave en famille. Très bien. Donc tobandaki kosukola yango mpe kaka biso mo bosoto na biso na bamabe na biso tobandaki kopointe motu te ke yo tosangani boye te esili eleki nango mais ya lelo on dirait humanisme eza lisusu te considération ya bato eza te respect ya bato eza te yango moni ememi babiloko nyonso auparavant tozalaka na bomoto tozalaka na baconsidération tozalaka na barespect yango nomoni ata obebani na leki obi obebani na yaya obi obebani bino na bino bato ya génération mais fin de compte boobongisa kaka mais lelo eza oyo eza donc c'est un peu ça donc epesi tout le monde mayele moto na moto avanda na point na ye atala mokili yango ndenge nzambe azomema en tout cas mpona lelo ekomi mwa pasi mitema ya bato esi ezoki makila etangaka makila etangaka bainsulte bainjure bato bafingami na toute sorte ocomprendre bato bafingami na toute sorte ya bainjure ya bainsulte oyo mitema elelaka kaka en tout cas c'est difficile que ezonga lisusu ndenge ezalaki auparavant à moins nzambe ye moko ka ndenge aza suprême asala na ndenge na ye asimba mitema mais mpona bomoto ya motu kaka ye moko je ne pense pas. Est-ce que insulte maman oyo tu kodéplorer wana bino peka nazozongaka na question ya bamama parce que moi je sais que bamama nde bagéraka ndako bamama nde bayebaka babesoin ya bana bamama mpe nde bato bazalaka à la base ya baéducation ya bana bamafinga oyo wana mama top siko ere pena ofandaka ofandi bafingi yo lelo lobi bafingi yo est-ce que lobi soki par exemple place oyo bafingi mama top
ba dénigrer mama top ba chosifier ye okoki pe ko fanda lisu place moko na batuana bolie bomeli place moko botamboli nzela moko to tambola te to lia pesika morte omoni muto oyo a fingi muto azana ya l'aise mais muto ba fingi oyebi ndeni a concevoir en moto ah oui on comprendre yende muto ana passe très bien yende muto aza humilié voilà c'est un peu ça peut-être yo ozana osoko sali muto mabe peut-être ozana difficulté ya koloba oluki mais ye muto basali mabe yende azana passe wana on comprendre ezana en tout cas netinga eza passe c'est mieux toza musika mabete kandate nzamba lobi to kanga bat na mitema te ko kanga mutute ko bape mabe pona été olobika nzambe justice na yesani esala ma justice nzambe ndeza vraie justice qui a mutomoki. Où nous en sommes avec Mama Top Télévision? Top what officiel. Et ngana bani na Mama Top Télévision. Mama Top Télévision kufa te bayiba. Ah bayiba. Bayiba ngasheno yo yebi ke bayiba ngasheno. Wana sheno ngana fungola. Et puis mutanga ça il a na numéro nanga. Na ba vidéo nanga pe na kata zo bakisaka boya e bayibanga. Yango ya tour na fongo top what officiel. To supprimer. C'est pas la peine tikaye. To tikaye. La fongo déjà top what officiel. Okay. Les évolutions c'est bon, ils ont bien kuna ils a rien que kolamba et le bout ya école donc muton donc bientôt là on a invité bande konanga ba collègue basi le quoi mi bal déjà to benga na bande ko lamba na top what officiel bo s'abonner et puis top pro ils appellent wana pour na émission voilà Suko top what officiel. Top what officiel, c'est spécialement sur ce qui concerne la recette, la cuisine. Vous avez essayé quand même de réfléchir, il n'a pas étalé budget parce que la recette à tout moment, au sala et puis ko benga ba ndekona yo ko ya ka ba sala yo muto bano bimisa mbongo ou bien collègue na yo soyé yende abimisi mbongo. Et ngam na au déplacer, je suis obligé à ko pesa mbongo asali wenze alambi et puis azana moi secret na epelikolo. Voilà. Objectif il y a top wato officiel les alini. Eza tozo la kisaka ba recette. Ba recette kaka. Neti na lamba yi matembele. Na muta olamba matembele wana boy. Jeune moko komenga bien en tout cas mama to na prendre olamba matembele. Ozo comprendre. To sala rango eza te que to ba meilleur que les autres. Très bien. To sala rango ka lem mususu. Côté mususu muninga ko kaitele musu yope olambi na erreur muninga ko corriger yo. Très bien. Té moment to ko to sala ki be non bon te kene na ngoboy. Tant to senga ba remarque et ça le rappelle bien. C'est un peu ça donc ils arara uniquement pour na ba recette to ndolamba toutes sortes ya ba recette net lelo na zo ngana lamba loso na mwamba. Loso na mwamba. Ah ya loso na mwamba. Ngana na liango te. Donc on sala mwamba part, loso à part. Donc moi Mbappé il y a marana loso donc bah vous découvrir en gros dans on lamba. Très bien. Tozaka et pas Mama Top en tout cas. Tozaka na première partie à émission la miso. Lobina lamba ki li follow top. Li follow top. Voilà les signalia. Voilà déjà signalia. Voilà. Li follow top signalia. Voilà, nous sommes en train de continuer avec Mama Top, elle s'appelle Top Wato Kilo Yamboka en tout cas. Une actrice professionnelle, maman a plus de 30 ans d'expérience aujourd'hui. Bazo mérité nini elle baza vivant boye bazo mérité nini elle to mona bango boye est-ce que toze la lobby poto pesa bango place na bango poto loba ete basala ki ebele koleka non il est temps to tcha bango na première place to tcha bango na rangée à liboso to tombola mosala na bango. Elle s'appelle Maman Bijou Ketani maman ba 90%. Je suis avec Maman Top Wato, papa Jean-Pascal Leka. Maman Bijou Ketani. Maman Bijou Ketani. Maman 90%. Yeba 90%. Talara maman a columé. Abeta maman 90%. Eh, Oumela, bientôt anniversaire nanga. Ouais, nabi. Donc tu descends. Yo kasi. Ah ouais, après on est nazo ya na chokat. Donc préparer anniversaire don deni donc les rapports naza besoin oyo. To sala koleka o to sala ki na ba anniversaire mesus. Katez, mon amour de sœur, mon amour de sœur Katez, elle est là. Maman Wato, déjà la décembre le 26, anniversaire et Maman Top Wato. Un grand merci encore une fois Aurélie Mafouka, Maman Wato, le 26 anniversaire naye. Un grand merci na Maman Émilie Setimaï, Maman Émilie.
Maman Wato, le 26, anniversaire. Donc, un grand merci aussi à l'impératrice, Maman Marie Taboura. Allez là, yo fort, Maman Marie Taboura. Ouais, Maman Marie Taboura. Maman Marie Taboura, donc, Maman Marie. Donc, ma maman. Maman Marie Taboura, le 26. Bientôt là, anniversaire à Maman Top. Un grand merci aussi à Maman Nathalie Nana Mosibo. Le respect. Nathalie Nana Mosibo. Donc, le respect, Maman Nathalie. Mais respect. Tu préparé anniversaire il y a le 26. Donc, tu as déjà l'élo. Donc, tu préparé un grand merci à Maman Zozo, un grand merci à Maman Déborah, un grand merci à Papa Noé Mavakalanzinga, le Big Boss, un grand merci à Maman Madeleine Aketa, Maman Diasonama. En tout cas, ça me va trop au cœur. Maman, que les bons dieux vous bénissent, que les bons dieux vous accordent Makambu et Belé. Berthe Kondembo, propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada. Mon salaire, ils ont continué, c'est-à-dire na degré moko impossible. Et je suis toujours na partie Oyo Etali Maman Top Wato Loko la artiste Maman Oyo Akenda Sango. Mais Maman Top, motuna Oyo Nazoko Tuna yo, ezali particulièrement pour na yo moko. Lobby Maman Top était na katia production. Maman Top a sali ba filmer, nous avons vu de filmer d'ailleurs. Tozala qui même na projet ya ko bando diffuser encore une fois ba filmer na yo. Mais du coup nyonso ekatani. Du coup nyonso esuki na nzela. Ezali kangai. Maman naboyi. Notuna ka mutuna. Naboyi. Maman to. Kasi naboyi ekatani naboyi. Naboyi nanga tika pesa pe ba mbote nanga na. Tete maman ozo pesa pena. Ornella Asele. Na pesa la brasa. Na katsaki ozo pesa nde Ornella la vraie. Maman Ornella Asele, première dame, moi ça mon compte na kacha braza, la braza villoise Ornella Asele. Maman na Benilise. Maman na Benilise, maman na Lolo et puis le cadet Junior Asele. Voilà, bah salutations à yo. Bientôt là anniversaire nanga maman Ornella Asele. Pourquoi pas balobi ye moko. OK, pardon. Voilà. Maman Top Wato. Au cas de ta production pour Annie. Maman Nathalie Bumba. APC Bamboto. Maman Nathalie Bumba. Moi ça me conduit la brasse villoise. Mutambongo aliara na bato. Na lo baté. Si vous avez posé une question na boîte liban. Posez le souci. Posez cette question. Maman Top Wato. Le professeur Big Boss. Le professeur Drag Boss. Les professeurs Drag Boss na katia France, Mutamuindo na katia Mindele. Mon fils à moi na katia Canada balobi Nouri Ngongo Chako. Nouri Ngongo Chako ba salutation na katia ya Canada. Voilà. Batouba ba comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent pour dire surtout Maman Top, nous voulons aussi accompagner et soutenir Maman Top dans tout ce qu'elle fait. Mais ba soutenir chaîne Top Watt officiel en wana. Bailubu batina bambongo to lamba lamba. C'est ça. Na soutenir nga Top Wato officiel na kati to monde na ba film été avec le temps mais siko pe to na cuisine. Et puis ba film ngo so ba mona na kati ezaka ya kolakisa ndenge ya kolamba. Et non film à théâtre. Maman Top azongo la sous production te. Ozongo la sous production. Mais on s'appelle ça production. Te il y a ba film. T'as dit lembangati. Pourquoi ni no lembangati? Lembanga ko t'as dit merveille. Merveille t'as dit. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec Maman Top Wato. En tout cas, Boende donc Ezalaka, quand nous venons comme ça, tozo kota na pépinière, tozo zoa odo esengeli et pas maman na biso, ça fait quelque chose de bien. Maman Top Wato hier Maman Top Azalaki au cœur, il y a un scandale ébélé. Mais apparemment, maman, le silence n'a bino ndeti bato balingakate, ozala trop silencieuse. Maman Top Azala tellement silencieuse, azo lobana été, azo kipete, les gens veulent à ce qu'il faut qu'abino bolobaka. Est-ce que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vivent par rapport il y a ba komo na bino bacha bino na kati ya pata di mutonto vivre na sena moyo ndenge alingi Zamba tikela mutu so liberté Zamba kanga mutu te mais sauf que atia deux chemins choisis o pona nzela mabe
ou bien ozopona ya malamu soko omoni ke eloko ozosala ya malamu continue kosala vas-y très bien continue nokosala yango mpo na yo so omoni yango eza malamu mais soko omoni ke eza mabe tika sala malamu moto nyonso aza libre moto akangi moto na se ya moyo aza te nzambe azobimisa moi mpona biso nyonso azopesa biso so souffle de vie alamusi biso na ntongo soki ya mokolo wana abengi yo na nkombo na yo te okei tolobi gloire à Dieu neti boye nazopresente bacondoléance na nga na esobe ladi esobe oyo acteur na epiko en tout cas frère que ton âme repose en paix voilà nzambe abenga epiko na nkombo na ye te alali abengi nanu biso na nkombo na biso tondimi présent tolamuki c'est ça donc moto nyonso aza libre asala oyo motema na ye ezosepela mais nyonso tolonaka tobukaka yango tout se paye ici-bas très bien soki oloni matembele korattrapaka yo un jour olia matembele soki oloni ndunda mpe korattrapaka yo un jour olia ndunda très bien c'est un peu ça soki oloni mpe bolamu un jour ekorattrapaka yo j'aime bien baconseil na bino en tout cas tozonga na nzela machine cette fois-ci tozwa extrait ya film na bino innocent ou coupable Mama Top sur la scène nakanisi Mama Top azaki mama ya coquette oyo azalaki influenceuse oyo ba maman bakenda sango ba coquette bango bato a succès bato ya lokumu Cocochou donc Cocochou la mère de Cocochou yeyo tout le moyen to solana et puis on se retrouve tout justement après parce que nous faisons la promotion de l'artiste et na ba produit na oye azoko sala c'est ce qui fera en sorte que Mama Top azalaka Mama Top wato et j'en profite pour dire na bande nyonso bazo zwa grâce ya koyamba lokola ba Mama Top ba papa na biso misusu ba mama na biso misusu pour éviter pour na kocha barrière qui a insulté kota na vie ya Mama Top te prépare bien tes questions ko exposer mama te otika mama à la portée na merci ya ba inutilité pour bazwa lidusu ya okota nous devons leur donner le respect de protéger oyo bango baza suivant et puis on se retrouve tout justement après insister na bien akomaka rapidement et puis abengi yo mpona problème ya coquette azalaki arrêté par rapport à basortie médiatique na ye na télévision na bainternet bapropos diffamatoire bapropos diffamatoire na ye voilà bakangela yango bilo bafinga bakangela yango nayebisa ye mpe déjà bilo bofingi bato bien te basepe na bakangi ye sikoyo ezosenga avocat yango natindaki babengela ngai yo ti omoni nani mwana abengaki yo Linda abengaki yo mpona yosaki abenga yo mpo namika kosula na yo coquette aa na place apasi aloba le meilleur et le pire bozalaki na ye kobalana te mwasi mpe oyo ovandi na ye bozalaka na ye mpe le meilleur na le pire mpe bozalaka elongo sikoyo kuna esenga maître avocat oyo akosambelela ye yokanga nano na sisi tokokatakatanga mangote oyo akosambelela ye mpo ameka kobima na prison bisika aza bisika ya pasi yango moi nabengaki yo tona besoin oluka avocat pour défendre coquette te oza na temps oza mobali omoni bobengi nga na ye par politesse okati azalaka prison te mpo na midi oyo ondi tokomongwa détaché moni mama omoni déjà nga okutanga amko susu oloba na nga bien te okoma tina mpo obetinga mbata kasi yo okoti otan ozalaka obetinga mbata okoti okangi porte mais natikali kolobaloba na nsima awa sikoyo omoni na makambo ne ekomi nani coquette ezalaki ya keka koti bakandi ya koti prison kuna bifingafinga ne yanga sikoyo pire yango tosani tofinga na nga na internet moto ba internet te tofinga na nga na mwasi na nga. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Nakanisi Bouti Komona. Sur la scène, c'est Mama Top. Film Nabino Ezali, innocent ou coupable. Encore une fois, apporta qui savoir naïe na Bellevue télévision où Ezali maison il y a trésor. Mama Top, une mère d'une influenceuse. Yomo Kopé Mama, Bamba Lebele, Ozala, exposé par les influenceuses et les influenceurs Yamboka Congo. Par rapport à Moussala Nabino, Obino, Bozaba victime. Maman, vous êtes face à la caméra. S'il faut parler avec la jeunesse, Ezoko Bangisa, mais nous les jeunes, Tozo Bangate.
au solana bandeko nyonso ba landoni par rapport à film bolobi ki lelo te bango la balobi jeunesse ki est lelo foutue jeunesse est foutue oui nazala maman ya coquette Kokoshu Kokoshu oyo azalaki ka liboso ya télévision to mpe etandoike mpona kofinga kodénigrer baninga voire même le femme mariée donc kokosela bango makambo oza conscient ou consciente ke eloko na oloba eza ya lokuta mais olinga osali réputation ya moto obetisela ye image na ye epa bato to mpe na mokili c'est pour cela nateyemelaki mwana na ngai lokola mama oyo atindaka mwana na mabe na se na moyo aza te mama nyonso alingaka mwana na ye aza na nzela ya malamu mama nyonso alingaka mwana na ye atosa mikolo mama nyonso alingaka mwana na ye azala malamu na baninga donc mama oyo alobaka te mwana na ngai kende kuna banda kofinga mama ya baninga banda kofinga papa ya baninga aza te soki mwana azosala yango eza ye moko azwa peut-être entourage peut-être génération peut-être ni donc sikoyo ngai lokola nazalaki mama oyo na supportaki buzoba wana te nde natelemelaki yango nde natelemelaki mwana na nga nayeke vi oyo eya malamu te eya malamu te fo otika yango luka vi na yo mosusu lia mbongo na yo na kimia ozolia yango oza na esengo ozwi mpe dime oke otie ozwi mpe ofrande oke otie ozotia yango na kimia mais kolia mbongo oyo te ntango ozolia motu moko quelque part makila na ye ezotanga par rapport a biloko oyo obimisaki tobanga nzambe nde toana se na moyo moto abatami aleki yo na mayele yo oleka no olobi oyo yo olobi ye aza ya kobata oyebi te ake wapi to mpe ake kosala nini en tout cas eza na nkoka conseil topesaki oyo amoni ke aza na matoi ayoki oyo mpe amoni keki lelo ifo emema ye kaka c'est ça. Voilà mama top lelo esengo na yo ekozala nini par rapport à cette question vous apportez aussi un plus na chaîne ya Belleville Télévision lelo bomonaki yango kobotama akokisi 300 000 abonnés b'impression no de ezali tobeti maboko te tobeti maboko tolobi merci pour objectif na biso ezalaki tolonga nzambe mpe na mawana azosunga tolongi tokosuka na 300 te tokokende na ba 400 500 pourquoi pas 1 million donc par la grâce de Dieu tozokende. Merci aussi na Belleville Kandi oyo alembaka te aza tout le temps wana une fille battante oyo atelema ngwi aboya pongi ebele pongi muke musala ebele kokoma ebele une fois tant on a uti braza mais na uti kunda petite sœur na ngape à son âme Emerance Wato na vaine kana na uti prière na vaine na payote wana bo amonika bafungola porte ya lupango na gardien gardien na biso natala boye Belleville moto azokota ayewa moto abenga ye nga azoya otala nga ezali kovo nga na banda ozela kovo dor napesi ye mboto namona boye Belleville moto akokota bela oloti nga abi te naoki outi braza outi matango ye yango nayekozwa mpe koli nanga naye kotala koli nini nakendaki matanga natambola ekutu te toye mpe tovanda tosabi moto bien ka ndenge avandaki tovandi na payote ka nde tovandaki wana azwi inspiration film quand est au vendaki donc ye akomi lokola ba pasteur soko vandi mamo inspiration ba mateya ezokita azwi mamo idée ya film abi perso soko ma film no à l'aise makelele te musique te ngabi abiloko makelele za ka ya bandeke zoka ba onde ba olele za ya bandeke donc azwi mamo idée ya okoma film ngabi ekoma yo automatique abi ya na koma atana lali le musu na ozwa message ya nani ya film na ndoto so ina lamu kimbala mona makomi yango abi bon nzambe akabola mutu na mutu ba dona ye donc eza dona ye o nzambe atia kati na ye nzambe atia kati na ye to sangana kaka to bondela kapo na ye nzambe asunga ye akoba toujours na kosala mosala na ye c'est ça biso pe toza na pona ko épauler ye toza pe wana tokotika ete qu'il neige ou qu'il plaît tozaka na ye longo tozokende ti bisika o nzamba yeba okomisa biso. Voilà. Est-ce que aujourd'hui Mama Top dans le théâtre na batan onyon so yo sali
parce que partir suka ndé en tout cas bolimbisa ngai nozonga kama makambo ya production chaîne na Mama Top Wambambe te nga siko ndé Dadi maman ce que ça dit Dadi merveille merci beaucoup maman te men nazoya mais ce que ça que c'est pour l'intérêt de l'artiste en tout cas je fais un effort pour nakobimisa intérêt il y a artiste donc Top Pro Ezawana Top Pro Ezawana nazo na okoka komema tous les deux chaînes à la fois pour l'instant OK makoki ya mukie faut to le bras clair to ba vantar ya na sens te makoki ya mukie naza besoin ba sponsor naza besoin ba manager na besoin dans un premier temps na bundana na Top What officiel lokola pe nzamba sali grâce ezo kende bien évolution nango vraiment kitoko pour jusque là et fungwa nango je crois une semaine nango mais déjà to komi na moi ba abonné moi ebele ba VIP comme tala lem sous au film lem sous des jours mon komi na moi 300 et quelques vues donc ezo l'axa déjà vie ça malé donc nzamba sala ngolu ya monike akolinga ko sponsoriser chaîne nango et aux appels malam nzambe pe ko pambola et op amonika ko soutenir on peut d'une manière et notre soutien zara en bon côté prière pe za soutien makasi pour les gars ba soutien nyonso donc ba soutenir pe mais Top Pro ezawana voilà producteur akosala ndenge nini pas contacter Mama Top par le bité nazana ba moyen na ngai nazo tia ba moyen na nga arranger Mama Top asalela nga 5-6 films et kotaka kana chaîne na ye kuna to kabola pourcentage ko sala lolenge nini abenga na plus 243 993 60 66 27 benga ngai plus 243 993 60 66 27 abenga to kosolola pe kitoko. Très bien. Mama Top tozongi poto luka moto kabwana poto koma na o Italie anniversaire à maman pour kuna pena to fan de la moins 10 minutes poto yi ba usala. Photo décorer place pour yo kaka, pas un problème. Ouais, to bino kaka. Le plus grand film de Mama Top à sala na vie à participer. Mama Top na fa non. Oyo na auto sala pena musala ezani moko kaka. Na 32 ans. Moni va tant fort. J'ai menacé hein. Babilo musozo tuna raboye. Cerveau bandi kozonga mezonga malembe. Malembe. J'ai menacé. Mama Top soki tozonga tu faut tozongela on a ba ancien ba film kala. Faut na zonga penza moi kala. Borizanga Combo et puis Ezaika moko maman. Ka film moko ndi toi qui n'ont besoin. Nakasa na Ikea. Ikea pe na beta fort. Borizanga Combo. Na Borizanga Combo. Le Major Bisadid mon producteur. Mon ancien producteur Major Bisadid. Voilà. Na moni kuta komelenga na tongo afuna ke tala. Voilà. Na bord ezanga Combo. Mama Top a memé la société congolaise nini a apporter nini. Nazaki mama ya Chel. Na baby sa génération ya bana. Na baby sa bana a pe son âme Diana Makila. Nazana ba Diana Makila, Maxi Bondowe. Maxi Bondowe, Diana Makila. Azobosa na mona moko lisusu wana boy. Voilà, donc c'est ça. Donc nazayi maman moko na cadre bana. Naza cadre sa bana mais na baby sa bango. Ba koma le roi ba kombi nanga ba marchandise. Ba marchandise nanga ba kenaka ba buli ba elinga versement na butu. Nga moko pe na kotaka na action soki sengi. Johnny Fay pe a son âme. Bango pe baza parmi ya bato bana nanga basala bango pe ba vanti Johnny akima makolongulu donc bazwa ye nyonso ba ya fioti ngoma ba salutation na yo ya de moi-même babina lemba mosenja azate ya fioti ngoma voilà donc Borizanga Combo eze loko ibetaki cartonaki na tana yango très bien c'est ça donc Borizanga Combo voilà. Mama Top, le plus grand regret de Mama Top na théâtre ou d'être comédienne ezali plus grand regret ya Mama Top na théâtre ke ndenge ka to komi humilié nde ba regret na nga yango ba considération ezali soute ba respect ezali soute c'est ça. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que vous soyez respecté Mama Top?
nayebi te nga na okoko répondre yango te nayebi te Maman Top oyebi te nazobelesa nzambe te nzambe kaka nayebi te. Est-ce que le théâtre et permettre Lolo Maman Top il a réaliser ba projet na ba rêve na ya vie bien que l'humiliation. Bon, humiliation échangera destin T. Très bien. Échangera te. So nzamba lobaka opambola mopambola makaka. So nzamba lobaka okeli boso okendeka. Très bien. Un jour insulte et pour changer le remonter. Donc eza nango. Très bien. Et c'est réalisé quand nzamba tchalobo. Maman Top face à la caméra, Gibson, c'est un message Maman Bino Bozali ba oh bo memaka message. Ngana boîte bat na ngate. Te o boaka tant beneza. Na lingi te. O boaka. Ozoka bambi tiri te. Baza menga lokola. Makolo kemba. Makolo kemba. Na yebisio maman. Un message. Moi j'aime pas kokende na ba. On a dit na yoki. Ba mai et ezoningana gauche droite Maman Top oyebi c'est qu'on. D'ailleurs, je parle avec vous presque comme une mère. Mais face à la caméra. Parce que respect basomba kangote, ni personnalité pe basomba kangote. Ce qui c'est et baby et kebongo et kebongo. Nakati dernièrement na lobaki maman, il y a certaines personnes au baby combien Maman Top apesaka, combien valeur neza et batunyo so baluka bakotsa maman nakati mai mobu. Le message pour tous les comédiens au bazar ba collègue na yo et koki kozala nini venant de Maman Top ezala na ba rumeur nyonso le kaka ezala na mosala na yo ezala na oyo za nango besoin un message à unité pour tous les comédiens ce qui s'il faut que tu na question na Maman Top lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo notre président a posé aux questions wana liboso à caméra okosolo la nini peu okoloba nini na ba collègue na yo surtout na pesa ba oni conseil. Message. Et pour conseil héros na télévision. Et sympathie. Message. Au pénal de nos collègues soit tali à l'obi. Et outi et pas Maman Top. Et outi pas ndekonanga. Que et outi deux pas journaliste ou chroniqueur. Aïe ça fatia benga. Te ah wande nazuka exemple. Ngaje no tuna question. Nga mutu no tuna question. Mais question mtoto ngasi ngape na lobiti. Na besoin fatia benga. Je vais dans un numéro mon président. On a un belé au sol, mais surtout, nous avons suivi et que Nanda kuna yo un message en tout cas, Tinda Batuna Obabenganga, tout solo là. Nous avons besoin de solo au solana président ou on a besoin. Donc, on a besoin de papa et nation. Papa et bisoni. On a besoin de Okutana papa en face. Nakutana na en face na solana papa. Tout solana et ma bête. Aza président na biso biso pe tozana droit pe ya kokende so il est kamboza ou soit to sepela nango te to kokende ole to lobango na TV malamu na kutani na papa boye to solo papa tala boye est-ce que to ko sala ngo boye te bongo eza mabe ya mabe te voilà on a lancé message nanga soki ko komela ye na ko sepela makasi ba collègue na yo ba bénéficier na nini na émission ya Maman Top ale. Bon mes collègues de moi na linga bino mingi ba collègue nanga na boya kala na boya lelo na linga bino mingi boza malamu mingi pona nga sans bino nga na osala pe musala très bien po mutu moko ta rejouer la maman a jouer la mwana a jouer la papa a jouer la leki a jouer la tata masino l'union fait la force donc yo faut zala ye kuna faut zala poto sangana to sa lelo ko ngo donc na lingi bino mingi ndenge na linga bino kaka. En tout cas, particulièrement na ba collègue na problème à terme tout moko te que muté malangé za polele. En tout cas, muté malangé ya polele na ba collègue tout. Na oya kala na oya sika. Soki mutu azana problème na ngai en tout cas na osepeda benganga. Benganga soki na ko reconnaître que na za mabe en tout cas na oloba limbisanga mais jusque là na moni na muto na sali mabete. En tout cas, on est ensemble nzamba batela biso musana biso ekoba et qui est de bosso nzamba pambola biso elo na osepela so tozongi na bolingo tozalaka ngo na ebandeli et osa pe avancement de sur le musala na biso
vraiment nzamba lola a pambola biso. Maman Top le 26 à Kokosambou la bonne. 30 ans. Tu bandi émission na biso bien na soki lingi beba. Non, fêté 30 ans. 30 ans maman. Ah, nanando na la tacha pour quoi dato. Au Segui Poigne. Le 26, ok. Non, ça a 30 ans. 30 ans, le 26. Bah, préparatif, non, ils ont dit que a préparé le monter dans le a préparé le roté. Na lingi le kutate. Le kuta yango nzamba boaka ki diable. Et pour na le kuta. Njoka biso to mona ga le kuta, to mona ga le suma makasi abomi muto asali ekobo. Njoka le kuta e kabola Lucifer na nzambe. Na lingi na ngas le kutate. Nde naza boye na préparé eloko moko te naza clair na langage nanga ba fan ba moni ke ba pour soutenir anniversaire nanga le 26 je suis là na PC de numéro ya téléphone nanga ya ngona bandela maman pour soutenir nga d'une manière et autre plus 243 993 60 66 27 mon numéro de téléphone ya ngwana ya WhatsApp kaka yango wana voilà ba dédicace maman Top ba dédicace nanga na pesi mbote na maman Prudence mère double na kati ya London tete yondo ya batete leki ya yaya na Top balobi na lemba musenza ya lite na pesi yo ba salama ya tro na lobi ya mete ya ngunda balobi songe ya mbeli ba beta kango li kofite na pesi mbote na chuchu lwambo balobi mwana ya lion aza lion ba benga kaye lionso wana mwana ya papa na biso lwambo makiad mwana star aza star balobi ba salutation na yo pe chuchu lwambo donc na pesi ba mbote na ngali susu na Sylvia Kake mwasi nzambe passeport rouge 5 continents mwasi atika avion na défaut ngana lobi likolo na ngo bakisela ye alonga nzala BV service traiteur loboko ya bana mboka na kati ya London précisément na Angleterre na moni bongo bijou mandola loboko mwasi atika cuisine na défaut pona nini te balobi Virginie eyo ko mwasi ya taille voilà na pesi mbote na nga na Maria Fina balobi mwasi ya mokonzi Maria Fina ba salutation na yo mon général maman Émilie mon général wana les amis de Maman Top mon général maman Émilie pourquoi pas maman bébé Mafulu ba salutation na yo Mama Rose Bombula mayaya de moi balobi botama lokelo keleng Mama Rose Bombula ya Lili Mavinga ba salutation na yo na Nicole Mayamba pourquoi pas famille K Blandine K Rachel K ba salutation na bino nyonso na lingi bino mingi bat nyonso balinganga balobi ye moko Ornella Asele moi c'est mon compte la Brassavilloise première dame ye wana maman na Beni Lise balobi maman na Lolo les cadets Junior Lise donc pardon Junior Asele donc moi c'est à mon kondi maman na Beni Lise maman na Lolo Asele maman na Junior Asele les cadets ba salutation na yo joli wato mon petit fils joli wato notre cadet na biso donc petit frère quoi cadet na biso joli wato na kati ya Brazzaville wana mobali ya ye moko balobi Prefina ba salutation na bino na bosanité prince Toya un prince à Manchester l'homme de l'humanité moto alingaka nzala ya mutu te soki ayoki fo kaka 10 chiffres ekita prince Toya un prince à Manchester balobi le professeur Drag Boss ba salutation na yo le professeur Drag Boss na pesi yo pe ba salama ya trop. Merci beaucoup Nathalie Ngalapa. Ah, c'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Merci Nathalie Ngalapa oyo abimelinga brisque. Ayepa maman na epo salisa ba nani ba invitation ba émission. Anniversaire nanga par la grâce de Dieu qui est choisi le 26 décembre. Les mokolo maman topé à Botama. Et puis souvent chaque année biso to célébrer kango kaka. Ba célébrer kango ba soutenir nga. D'une manière et notre tout ça là ndenge les vite souffler gâteau to lobi nzambe ou mama. Merci beaucoup na batnyo so balandi émission soki na lobi mabe bolimbisanga na kamu. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Tobanaki na kombo ya nzambe to suki sipe na kombo nzambe. Na okaki lobi shalom. Shalom. Na sepeli hein. Oui, shalom pépé. Comment sambela? Mais na sambela depuis quand là? Shalom mon frère. Oui, shalom maman.
C'est-à-dire boye oyoka goût soki ka ate na le code de bonne conduite. Famille Bota Mobimba. Famille Bota de Belvicante. Famille Bota c'est Belvicante. Oui, oui. Faut pas oublier. Hein. Oui, Famille Bota c'est Belgique. Famille Bota c'est Belvicante. Voilà, Famille Bota Momba de Belvicante. Top what officiel les gens en tout cas beau s'abonner pour ngape. Nazana kanakati ya Belvicante. En tout cas beau s'abonner et salamalamu mingi. Je vous aime. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que vous avez compris dans l'émission OE? Seul le sage ne va pas quelque chose dans l'émission OE. Mais beaucoup de personnes, bon, là, on a pour un sentiment, pour un fanatisme, pour les maman top. Mais moi, je préfère Nazwa 1000 vues. Mais au moins, le message où il y a maman top à Laetitia est touché. Mettez ma yabat. Le temps est à ma paix. Le bon Dieu revient bientôt. Chaque chose a son temps. Le complot, oui. On a le complot pour détruire. Mais elle a le complot pour détruire. Est-ce que elle a détruire muto yo ozoluka o détruire yo ne muto okoma lokola mutuana ozwa ni $1 nae ni identité nae ni passeport nae ni aura nae. Le contraire, au kotisi lisumu kati na jina yo. To préparer lobby na biso. Voilà pourquoi je dirais Gibson lobby koleka lelo. Merci.